Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ngada yango témoignage na série makasi parce que témoignage ya mutu oyo bazalaki na ye ami na ye nde bakoma famille nde boyo kasiko qui était Lutumba Simaro na modega nde yango na babili wakibe bill na moni mais lero na soko bill de mimbendre moto bongoro Lutumba Simaro ay banaki ngene Sabino Fortuna dans wati yanke dans wati yanke na zombel na dire na mananga le ko yinde ba Lutumba swaki yanke yamaza koma Simaro wala bakoma yanke kala bon moni et pas bantando je nomme na succès ba benga soka Simaro aya Simaro abwe chanson bi ende cha nini cha national cha national Oboy Mbandaka numéro ya disque ya numéro 315 et puis numéro oui dans l'édition Luningisa bana biso Simaro Lutumba Simaro atiki biso le 30 mars mais toyoki ba témoignage belé mais ngada yango ba témoignage na série makasi parce que témoignage ya mutu oyo bazalaki na ye ami na ye nde bakoma famille nde boyo kasiko qui était Lutumba Simaro mbote papa mbote ndeko na ngai camarade na ngai motema na ngai bizaleli na ngai na pesi yo nyonso mbote Lutumba Simaro bobeneki ndenge nini Lutumba Simaro ayibanaki ndenge nini na wala Sabino photo na ye tango aki yanke tango aki yanke na zombel na direct mama na ngai le ko yinde ba Lutumba swaki yanke benza yamaza koma Simaro wala bakoma yanke kala bon moni et pas bantando je nomme na succès ba benga soka Simaro aya Simaro abwe ce qui est tata moko tellement boka atajaf on a soutenu mon cœur mais Ndekolanga Simaro bien sûr il est âgé plus que moi mais on s'aimait beaucoup tulingana ki mingi tulingana ki te po bato ba mona biso ba yeba biso te yaki ya motema jusqu'à que okufa te ko bengana ka mwana mama na Kiswahili ba bi mtoto mama. Alors Simaro azaki motalingi ba conflité Simaro aki moto ya boswana sonate et puis ayebaki eloko babengi kolimbisa soka sénateur akonima pardon sans gêne bamusu baali po andima pardon ya tout un problème yango wana ozalaki na Majeda souvenir mingi na nga na eze na pauvre Majeda Moulamba Joseph donc à la personne de Mijos en même temps na Piccolo na Camille obino bobenga mingi awa nani Legi à Frank Lassan quoi. Frank Lassan yende bato tozaki moko sekoto mais baki ebele na ba pauvre Soto Libre Commando William d'ailleurs aussi que à tout moment vers qui ça zagoya kana itaga wana parce que ba William baki mibale na mibale wana o tayera ko tonga mingi po nani Vertus Simaro yakinde oyakina sûrement Itaga ça doit être numéro 6 je me trompe pas
52. Si je ne me trompe pas. Au la peine tout ce qu'on est en là, tout comme les gens ont virus en carte. Quand tous sont antivirus, quoi tout ils ont à la place. Alors, bon, comme jeune, il y a Tango Wana. Comme jeune, il y a Tango Wana. Tout ça qui Kobeta ba Modega en l'air. Papa Sylvain Boma, tant Modega et bang, Modega la kisini parce que bana ne ba Modega te. Modega zali ya ki mo ba phase moko ya ba jazzer. Donc c'est au bétis côté mo telemi, côté mususu bunzami. OK? Alors l'air on le ki a nzelo mo ga ubuka, nzelo mo ga ko le katela, ubuka na neva. Kana Modega. Kana Modega. Col, zali col ya chemise. Ah ne Modega. Modega. Au telemi si côté moko. Oui. On a des jazz à jazz. Et on se tient sur Modega. En tout cas, vraiment, nani papa Gilles m'a bien sur Modega. On a pas histoire ya na biso ngona Modega nde ngona. Ba bill wakipe bill la moni mais les on a ce quoi bill de bimembendre motobo bongorobo. En tout cas, vraiment monsieur le bon découvrir mon bébé en tout cas ne biso kambuni mabasa Sandra Bomba vraiment monsieur Noka Tango Simaro na ibanité. Non non, kutu mbango kutu parce que o déjà zobeta. To le solo o zobeta benani mutanga yo Bolen. C'était Bolen ou Akimaki? Non, Brazos a longo accueilli African Jazz. Vu des tigala qui me comment conseil beta ba ngene. Mais au moni la base peut-être banalelo ba oui baté Jean-Jean c'était le numéro figure il y a OK Jazz. Mingi baki ko lubake parce que azaki na problème il y a liso akem toujours le somonga qui bandé croyant que les alliés pour la Franco abundela ka Franco ti. C'est comme un passage passé de robot ça mais les Pota Zoaka et qui Nicolo et Paul Kabaïd. Vous êtes gouverneur. Oui, c'est gouverneur car la commune de Kinshasa. C'est là mais on est le Congo privé tout pour dans le détail parce que les on a pas qui le Kamukala. Les ba que no que n'est pas tikato sukana sinon mabala bato. C'est Rwanda oyo ndeko na biso. Bon, et ça qui Jean-Jean Montaibi OK Jazz. Montaiba qui vit à Kinshasa, il y a Léopoldville, il faut y avoir Jean-Jean. À Govana Nayolo. Jean-Jean, dès mon temps qu'il pour découvrir Simaro, la côté c'est OK Jazz. Ou à vie deux heures qui accompagnement, il y a Bettina Kebanaba, Nabeni Saïdi, na Matongé. Alors, tant que côté ici, moi, je ne sais pas le sous et à terre. Franco peut bloquer. Tant qu'on bloqué, aucun n'est OK Jazz. Mais, destiné à monter à un moto. Pourquoi n'est OK Jazz? À la qui c'est d'abord discipline et pour respecter un patron. Jamais Simaro Akima OK Jazz. Arrivé à Canaille, il a pris parce que Franco est un canaillère. Mais canaillère, il m'a bêté. Mais qu'est-ce que ça va bien bien? Moni, mais Atika fidèle. Malgré Akena Batumsuna Poto, Atiki Simaro Atika Kana OK Jazz. Tant que bois que la bangona ni Maya. Non, papa, Boma, OK mbango en tout cas na moni. Nze moni a liboso Simaro oyo. Parce que là, il y a une émission qui va découverte. Nze moni a liboso Simaro oyo. Aggrava oyo vraiment bima na disque tant va c'est des activités. Na OK Jazz nze moni. Mais là c'est naïb c'est que ba titre là moi. Non, c'est juste que non, c'est ezali les Rwanda et une édition non l'onisa. Oui. Tout comme ça.
une édition Loningisa. Numéro à disque numéro 315. Il y avait face A, la face B, la face A, ezalaki au Boimbandaka, la face B, ezalaki Tcha National. Voilà, disque à l'ébosso, je dis bien gravé. Pour écouter un disque, disque on peut y à 78 tours. Tant que vous avez 78 tours, le sabiso histoire là, il y a qui disque vinyle. Il va y avoir 78 tours après. On a qui disque vinyle comme tel pensate. Comme tel pensate. Et c'est là qu'il y a disque moga quoi ardoise. Ardoise, oui. Ce qui est quoi pasuki. C'est ça. De vinyle on est si malheureux à 45 tours, 33 tours. C'est quoi papa le 78 tours, il y a munene na fono. Le disque le Tumba Zali, chanson de Tcha nini? Tcha National. Tcha National. Au Boimbandaka. Numéro est disque est numéro 315. Et puis numéro. Oui, dans l'édition Luningisa. C'est quoi le Tumba Simaro? Et donc on est comme ça qui est munene parce que Maramou le Tumba Simaro comme qui est incontournable là au jazz. Et là que comme ça qui est allé là. Alingaki songi te. Alingaki kota te. Azalaki na respect envers son patron. Malgré il y a les gars qui patron en Boula, mais il avait respecté son patron. Baninga naye, batia qui est songi. Bon, excusez le terme songi trop fort, mais beta qui litoy basa la bazozingi. Zozinga liboso asali, c'est là où on a eu la présence de Diato. Diato le coq. Ça doit être encore qui a Yabayan qui a. Pas mal de fois. Les tokens n'ont pas un kiriba. Pas mal de fois, c'est mieux avec Pembeni. Parce que moi, on dit c'est un monde. Oui, il y a un bac qui peut. Basa qui ont coupé la répétition et les gars qui gomme. Zambe na likolo bayakelas master yo oh master kimikomba oh master konde paka banzele oh master bolo oh master bolo oh master yo oh master komi yuma oh master véritable banda es oh master suka na ngoto bobo oh master mbokatie master swapate master swamai oh master suka na zondoros oh master bolo oh master Nzambele kingo Nzambele kingo allez bon mais t'as senti les alakade senti mais parce qu'elle est comme ma bien nakati non bazo finga bat nakati ngoto bobo ko finga te donc tango ezalaki bon sang ngoto bobo ni ngelo banini soko utimbo koye obengo ngoto bobo. Il faut changer de rôle. Il faut comme une mentalité, les gens de communiquer. C'est que Papa Lutumba a commis grand compositeur en hockey jazz. Mais Babé Banana Franco. Babé Banana Franco comme tel boye, Ngai na ndimi yango pesate. Bruit ezalaka mwa muke. Omoni simaro linga potote. Maria ko kufana poto. Nalingaka poto te yalingaka kaka esika abotama esika auta ouais bon kobebana na franco yaki mwa moke babiloko mike bon yaki mike mais yape munene par exemple bachanson na ye ekei tout ça azali kozwaka patience parce que simaro alikaki mayele na sens nini ye ayaki mpona koétudie franco ndenge nini aza kobeta ndenge nini aza korécompense mpona kosala banzembo c'est là eloko ayekolaki epai ya mais misusu basiportaki te baoyeka moke bamoni lokwama succès yali aki osala orchestre ekufi ebimi babokende bambokela mais ye azalaki na koti Papa bon moi je crois ils ont révélation à Alani Nabiso Franco akufi après
OK Jazz et Panzana. Yo zaki na par le Tumba. C'était dire quoi? Bon. La base, c'est que moi, le choix est clair entre un ami et un frère. C'est lui la fille, mon ami. Fille, mon frère. Donc, Francoise a été. Bon, non, aucun doigt. Les lots, supposons, on a dit, on a des rings. Ceux qui des rings, ils font qui la vie. Parce qu'on a gagné une chose donc c'est-à-dire, c'est la même chose dans les années. Et au moment où dans l'ère où on a fait, il y avait 1961, 62, 63, l'ère a sommet Solex. Parce qu'il y a qui vogue. Solex, on a bassi. Vespa, on a mibali. Mobilier typé, on a bassi. Mobilier typé, on a mibali. Alors, hier, il y a un Solex, il y a un Solex. Alors, il y a le gars moi club, c'est aussi optimal que le modèle. C'est comme ça. Et puis, même depuis un an, OK Jazz, je vais vous dire une chose qui est vraie. Jusqu'à la destruction avec il y a OK Jazz. En tout cas, nous avons un concert aussi. Sur le solo, le tout malongo na OK Jazz. Oui bien, on a oui ça aussi. Parce que ezala nani Marie-Louise, Marie-Louise. Marie-Louise. Pour les gars franco. Oh on a problème familial hein. Ngana ebaki na ngabi lokola te parce que ngana ko concert. Na base ya tabana OK. Na côté concert 4 fois mais sur l'invitation yaka. Hein? Et conflit et salamaki. Oyebi na mokili. Batu balingaka batu bayokana te. Batu bayokana te. Frank nini Simaro alongwaki te parce que alingaki kolonga. Sinon ka tango Franco akufaki. Parce que tango Franco akufi na poto. Simaro yimbango na ndako awa kana do. Aya lobi a bo pera. Grand maître akufi. Alors na ko ne pas tout ça la timu moko ekito. Oyo mande voye bango te. Oyo ni jompo embaka. Oui mais on a il faut qu'on pesa tombongo yo kumati. Demande voye bien ngote hein. Voilà. Voilà moi jompo embaki yango. Embaki yango. C'est moi la basali ya mbamba. Mais il faut que c'est personne parce que l'on voit que la musique est banda kuna ti aye pour annoncer la mort est dramatique. Donc cela veut dire que la kata mutema ne nazaraki. Esalaki lokola esikani na kokende kolela. Comme ya miso bakte kawo. Voilà un peu comme ça. Mais tango ezali bolingi kaka oyeba de OK Jazz bana OK. Hein? OK Jazz oui bana OK zaka te tango ezalaki OK Jazz et longwe sikoyo komi bana OK. Ndiga bana kine kaka bana kine bana OK. Bana OK c'est autre chose. Parce que quand on prend bana OK ezali pona OK bar. OK bar yaki na Itaga si je me trompe pas ça doit être numéro 112. Ah numéro bon ma mémoire en mouvement. Alors c'est là ndezaki basi ba OK ne mingi na bar ba biso bana OK biso na biso OK oh biso bana mbomelengi oh biso bana ya nani Paris eno ouais Itaga na coin ya Kasai wa Kasavubu Air France moni ya lokola Masanoka ali ototo. Ouais. Alors tango ya kumba kumiona ba oyo ba conseiller ki mais lutumba bato nzako lingalunga te. Ngeka ba continuer na.
Malgré, ça ne manque pas, c'est une chose qui arrive régulièrement, que nani moi mindondo ya songi boyo bako lingaba zwa responsabilité à orchestre hein nde basalaki songi pa baboma oke jazz bongo basala orchestre mosusu bongo bazonga lisusu kuna na oke jazz bango bakamata responsabilité. Je crois que oui bien un peu malade parce que kuna mais tango basali et aki samedi na butu babenginga babi ebo yakanga bingakenda kala ba concerté abino yaka sala biso plaisir tango comme ka minute point bakati musique balobi bon banda lelo to sono ke jazz te ok jazz etikali la famille biso to sali bana ezaki na barne et pas ya kusala na beau marché. Alors vraiment Mokorango concert au Zobeta ma 4 musiques minuit tango kumeka minuit pan pour vous le soutien inconditionnel et distinction très remarquée suite aux interventions tant morales et financières pour la promotion des bana. OK. On dirait que tout le monde qui doit naïe parce que déjà acte de reconnaissance hein? Oui. Acte de reconnaissance et ça me janvier si je me trompe. Oui, il va s'amener le 15 9 2018. Ah bon. Peut-être que ça va m'avoir évité, mais parce que 9 mois déjà à l'hôpital en septembre. Alors, Ayaka Koutalangai, ici, parce que na prometa kaye Banakala. À chaque anniversaire, où il y a les d'abord passe à la 50 ans, à Benganga la téléphone. Moi, la maman, vous allez appeler. La réponse, on appelle ça qui bouille. La caméra est côté quitté. Tant que le but va répéter, Atala. Journaliste a Atala Bonien. C'est pour le caméraman, le but, bon, tout recommencer. Tant que Atala, mais malheureusement, le bac est ce qu'on a. Si Mara le bien est aux ongles sautés. Parce que. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.